Et bonjour partout, place Bozo Landabiso. Toujours na kati ya Libanga TV, Libanga Show. Et on a journaliste Nabino Alrib Kapinga. Moi ça pemba zanga lisuni donc. Moi ça côté nanda côté. Avant tout bande émission Nabiso na pesi bambote nanga na ingénieur Dav Mbama bambote nanga na mama Petit Maseni. Maman de coaching solo grâce à maman. Yango bomoninga liboso na bino na plateau alelo. Na plateau na biso na yambeli bino Kenye Nambunda donc babi abeta beta bino mo boyebi boka basanguna e bomona pe abeta beta donc nazana Kenye Nambunda tokomeka un peu kosolola na e pokoyeba nini tozolobela na plateau na biso. Kenye Nambunda bonjour. Ndeni santé. Ok, merci. Bandeko balandi bo s'abonner massivement donc bo bandolanda ba émission na biso sur Libanga TV, Libanga Show et le monanga Alrib Kapinga. Kenye Nambunda na mosala na yo ya kobeta mbunda et pas président Fabrigas au sala combien d'années? En fait, et pas carrière solo na ou car na village. Car la ville à nous. 7 ans, 8 ans. Bah 7 ans, 8 ans. Bah 7 ans, 8 ans déjà. Bokinde Kenye Nambunda pesi bino expérience na ye da sali ba 8 ans ba eze belé hein. Eza mukete mais nazoyoka na kati ya ba mère ba bino na orchestre na bino ba bazo kima trop bazo longwa eza nini vraiment hein nini ezo causer ba vide wana ba bakindaka. Kolongwa kokima. Voilà. Ah, donc, Kolongwa, Kokima, donc ça veut dire dans non, départ, en fait, c'est ça que moi, on a Botamaka, Kolaka, oh, on a expliqué, voilà, on a mis moi, on a Botamaka, Kolaka, comme on appelle les gens, et ça, on n'a pas ça dans le foyer. En fait, départ, et le rocam monté le lot. Net n'a pas tout le monde comme ça départ, tout le monde comme départ. Avant que la musique va départ est là. Les locaux mais sous forme à ça là-bas ou à ça les sont il fait que quoi le mois qui peut décider là qui à ça les pena oyo pour que ça peut on a biso l'autre yeba so mais sous forme le mois pour na te yo mo yeba nga yango delikam na ngana yeba Kenye Nambunda te bandeko balandi. OK, Kenye Nambunda na ebio lelo te na ebio depuis longtemps ba fan na biso pi ba ebio yo mto sala danse ya mado donc danse ne ningisa monde mobima danse ya mado so bina ya mado te ana kindo ozana mo akinte ataka ba la poto tina ba minde ba bina danse ya mado Kenye Nambunda o gagner nini parce que wana ezaki idée na yo ba singa yo mto bimisa idée ya danse wana o gagner nini. Déjà merci na meilleur sofa bon séjour en France, à Paris, à Bruxelles, jusqu'à Parole en Art. Donc, merci Naël, vraiment trop. Moi, il faut gagner dans nos négociations, il faut gagner dans nos billes. Mon nez, jusqu'à le petit peu de ça dans l'émission. Ils ont déjà des lourds mots et c'est un peu. Donc, voilà, donc, il faut gagner bien matériel, les gens ont de l'eau, il y a qu'à 6 mois. Tout le temps, il y a un rôle comme ça dans l'entreprise, quelqu'un à penser en tête un jour, il y a quelque chose comme ça pour qu'on se mêle les voitures. Et qu'on PCP le pan. Donc, nous sommes dans le cas, si on a le temps, on a gagné, donc on va comment fier. Mais pour nous répondre, les lobos, on va véhiculer. Nous avons véhiculé. Le lobo n'a joué au pan. Donc, merci de me faire favor. En fait, nous sommes là, on a vie, avec un nom et PC ni lobby. Tu vois? Donc, et puis, à part, on a organisé ça au Manem Naïbi. Ok, d'accord, beaucoup de réponses. Kenye Nambunda, na mosala oyazo sala bi a gagné biloko ebele no mongo moni Kenye Nambunda beta mbunda donc mais naza certain que ça yemo kwa ba orchestre ezebele ba beti ba mbunda pe baza net na ba beti ba mbunda nyoso ba beta mbunda yo ndima na la bonne guérison na la grand frère na Alimunda vraiment la bonne guérison na lui parce que bébé va faire la colonne en amour pour aller bébé il dit qu'il fait dans Zulumbonda la BCDG la moto les Jafos les pères la PCP va monter
dans ma grand frère so asala banzela bien biso pe yango toolanda mpe kama banzela bongo na mosalité collègue nanga aulu na monde na pese pe bango te donc voilà donc baza ebele baosala bolona bango bien donc baza ebele. Ok, oza mieux placé à koyebisa biso pourquoi na kati ya orchestre na bino barando eza ebele barando vraiment na kati ya orchestre donc Fabricas bayokanaka te na Robino Mundibu donc barando moyen te mais ekomi lisusu pire tina camarade ne vraiment tozoka baribe non oyebi kini sango ekendaka noki ya ata bobombe ona sa mai omoni nanga oloba onga koloba na bato oyo bakanisa tobenga mingi mo tosali mikolo tobenga génie somo tosali mikolo ebimaka mingi te déjà bendankoni attitude mupi donc sofa koza mupi donc ezala na kringa somo tobokaki na lema na yo tokobima omema te na so phrase na piste bambota abokaki bayesu nalingi natikala pepete toboyi barando tolingi totikala ye tozaka na barando na batiti biso toyemi naso maka barando wana te mais yo lobi boye makambo barando wana te mais avec camarade na ye déplique ici donc mikolo babi ye na ezobela te yo koyebisa bafani na biso nini mpo bazala na information ya bien balongola peut-être baida mabe baza na motu bafani na biso nayeso femme olobi attitude mumpe benda nkoni soigner relation. Ok, d'accord, namoni ke tokomi na fuka ya. Ok, depuis bobimisa ba album ya mato mais nazo kabino susu te ba bine tipe sekoti ya album susu zo kanate tozoyeba te eza ndeni. Yalobi. Mais yo il faut y ba yango na yo poser aux questions na pose comme ça toute information et pas na yo oyo za na kati yo za na kati wana yo ndoko yebisa biso ke ba lobi bongo te za lokuta ya solo za bongo mutu lobi na yo lobi nete yo faut répondre na yo vraiment pour comprendre les émissions mo kwa kitoko c'est ça que mutu lobi elle mutu lobi ati kache pola pose na moteti vraiment omona na ndenga panel soit toki na parking na baketch omona ata matwa ya bien eza te mais amoni ya lycée omona tout le monde yango venu baconcert to ofinga misalo oyamba te mais ye vo na ye ya lotoko parce que moto alobi eza makambo olanda te eza bafane tu bazalaka na bandenge na bango donc tokokono juge bango te motu tu mpe taka olobaka ake makambo tu bosalaka eza bien motu batefa baboya batefa bandima donc aza na bandenge nebele bajanga makambo na bango donc voilà donc c'est un peu ça. Ok, Kenya na mbonda toza pour ça toyeba Kenya na mbonda aza marié abota tondeni po ba chéri balela Kenya na mbonda donc moi eza te ya bino osala mabe mabina ni na pas pour ça na yebe bon songa pe aza pour so bala ngasi to osala mabe osala mabe te baza pour ça bayeba bayoka bazwa temps na bango pe bayoka bon ma président autour de ça na ba bien ça na banzembo bien bazwa na temps bayoka banzembo vraiment rumba donc album non eza na qualité donc album cible ok l'album du maître vraiment Kyrios Gojala tu de trop bayoka banzembo ba Fabrice Mola bayoka banzembo eza wana na kati barumba bien donc voilà pour ça décider donc voilà. Ok, Kenya na mbonda idole na yo ekoza nani idole parmi ba idole na yo koza nani na monde ya musique muto osepela na ye omona ka keso ayemba obeta so beta mbila lekaka o idole na za la nani oncle na tokoza kombo ngaba na mbonda wana donc on a invité donc faut la salle lobo et après avoir né toyokaka mpe bavie okozala wana te kaka mpo yokaka te toyokaka mpe bato oyo baosala mpe mosala bele bando oyoki ide na apesa ye boye ye mpe na ide wana ozwi mpe obakisi oajoute oavance naokaka mpe ve limbo na mwa tro naokaka ye mpe tro naokaka mpe ve zulumbo na mwa tro naokaka bato bajafo baza ebele naokaka bango maele tosangisaka kaka mpo lokokoma grand oli eni parce que ngani naza bola balakisi ngani ya kuna naza limité non ozwi pe kuna epuis ngana bien formé na bale nga oti folklorique bale blagi te danse eza wa
batterie ça ya ona nyana tuna ke ba danse no bisaka ngobongo e utaka wapi donc o nene ngwa pesa po ba formule na vraiment ba danse on inspiration ana et ya kandeni les savoirs ne manquent pas quand on on apprend. Ok, merci beaucoup, merci Bandeko Balandi, partout vos alliés, vos mondengue, émission de ce journal et l'équipe. C'est l'album du groupe bientôt. Donc bientôt on va décider, tu vois, il y a une préparation, il y a l'album, on a mis sur peut travailler déjà, donc voilà, base à la très calme, tout ça, la rumba, bien quand on a des sur fa pour nous, alors rumba nan, donc album bientôt et là mais sauf à voir tout plus sur titre mon qu'on a 4 albums dans un nzembo moko lisusu donc tout bana posa bayemba bango tout bana posa libanga on va faire ce numéro tout à l'heure contacter là des sites tout ça pour ça sur nzembo ya Kenya na monde tout ça pour ça babwa kaye on peut ça numéro na ba benga numéro on peut ça on va pour ça sur nzembo on va pour ça libanga vous allez décider bientôt là album de ce deuxième sauf pour essayer sous album après un petit titre peut-être album bon on a quatre albums on a pas petit déjà ne t'aime pas même il y a on a déjà la chanson déjà bah tout on a pour ça mais sauf pour y bah contacter dans numéro tout sur l'amour bon Bandeko Balandi parce que moi pour ça moi capelle moi comme qui est mon nzembo non pas on a bien bon voilà quand on tout à l'heure quand on peut boire dans le studio boire capé sur banze bango boyoka OK mais na moni parmi ba départ na kati ya Villa Nova beaucoup misaka cabine filé pour nani ba mais ça non ba su bongo ba zo ba ka bongo ki neza ki na makamute ba lo ba kaka ba moni so ba la villageois ba to ba na papa moko maman moko to kabula rati ceux qui vont bénir mon villageois conscient. Et nous, on va dire que vous êtes conscient. Balobi kaka babeni villageois conscient. Moi, je suis bon, mais au comment vous et les kako mon aïe. Ya solo. Bah tu vas aussi ça m'a camé. Bah on a sabata ba villageois. Bah aussi place mon corps. Bah ça musala. Bah ça musala mon bien. Bah bonne chance na bango na ba masse tout. Oyo ba bazara sous na bisoté mais malgré bazara bisoté mais tout dans la copier na bisoté bien il est carrément bien toi déjà famille donc to kaboni na musique mais famille c'est la famille est sacrée donc ba frère na bango na ba tout ba ça ba quitter le village mais bazapé ka ba village bisika ba frère na bango ça bien et nous on va dire que le gars va venir village bien affilé le gens conscient OK na moni wana na yoki ba réponse na bandeko ba olanda biso ba sepeli nango opesi bango ba réponse na bituna na bango mais na lingi na ye ba pona Ali Mbonda malade na vraiment pona bino ozomona ndeni vraiment pour moi vraiment na yebi que na lo bati lo on va dire comme bon guérison a évité comme on est bien nous sommes dans on est bien donc voilà moni batumsu ba rejuger na au moment ba moni ba rejuger bon pour na nga passe pour na nga na mutema de batumsu ba lo ba n'importe quoi n'importe comment donc c'est pas bien ba za ba grand frère ba sala ba boulot na beaucoup nous ba te que nous sommes malade bongo nous on juger na au nous comme ça non c'est pas vrai les gens malades donc ba bonne guérison il y a dans un quartier il y a une loyer dans la PC bonne guérison comme on est bien on est bien maintenant tu quand on juge au malade ils ont besoin de payer par comprendre donc pour nous on a dit que nous avons un petit caractère mais pourquoi toujours ceux dans un catch orchestre par exemple les obéta mbunda le pas maestro fabricas malade de comédie ou bien tel kamamo ou accident dans les comédie ou bien olongwa wana mais okutani na likamamo ou eza pas si pour a sungayo bazoti kabino bongo kwani bazo négliger bino bazo kipe bino tenet alimbunda basunga été basunga tozoka balisungi te bato balela trop aza prêt à kokufa entre la vie ou la mort azobela makasi bonjour à Makambo, bonjour à Manzelati. Manzelati, faut qu'il nous envoie. Tant qu'on va retourner à la source.
bango baloba na nzela parmi bato na baloba na nzela basunguli mais ata moto moko taketala bomona baloba na nzela bazodekone tout ça bato oyo bango balinga badekonele wana baza baprésident bisika ya wuta il faut barespecte bango quand même oyo baosala na ndenge ya nsima bango bayebi te il faut bakozwa makambo ya nzela komema ngo parci parla na batélévision c'est pas bon ya limbonda okoma bien baokipe ye aza mosala oyo apesaki omoni bolamu ebolaka te okosala mosala na 2010 mais ozwi problème na 2050 soit na 2015 2020 makambo oyo osalaki wana ekomi ofuta voilà ya limbonda azobela mais est ce que bacotisation oyo ezoya kuna ngano toyebi te est ce que bato wana ya nzela bayebi. Donc il faut pas qu'on joue à Makamazela pour le moment la télévision c'est pas bon. Il y a une d'abord qui paye bien, comme bien, directeur au bima, mais ça n'est pas intervenu pour nous cabine. Ok, bandeko balandi boyo qui bien balobi ba négliger Ali Mbondate. Donc il faut boyo kakate bo kanga matoi boyo ka mingi te vraiment réalité za mususu o batwa lo bape eza mususu bandeko balandi na monto comme na suka émission na biso na kopesa maloba na invité na biso journal lelo apesa ba mbote na yeto ba dédicace na yeto ba dédicace na mbote ba contacter na plus 243 89 79 49 931 plus 243 79 49 931 maintenant sur la poste libanga nous tout on a poste nzembo à contacter na numéro en venant moko to sur la pepele on se fa bo ka ima se fa bo yemba ndenge ta rolingela ba mote na ngana mettre aussi ba mote na ba fan tout ba linga village ngaba matete lemba ba fan o ba linga villa nova la peste forme mote ba ya tout ya France Belgique États-Unis Londres donc partout Brazzaville Cameroun Côte d'Ivoire bientôt tous allons en Côte d'Ivoire bientôt là tu peux savoir musique bien rumana au moins sofa bon lobby rumana no liboso Kyrios Gojara tu des trop tous allons en Côte d'Ivoire bientôt pour CP là pour la décider va consommer album dans la décider rumba les ana ok encore peut s'appeler programme surtout répétera mardi vendredi na ma campagne station ma campagne à Marie-Lise est-ce que tu répéteras siège monsieur à Marie-Lise la station ma campagne quand je cours dans la Marie-Lise bon là non la station Nicolo, tu as congé, tu as congé, tu as parlé, mais tu as fait l'idée. Le but est que tu as congé, tu as fait toujours bon, pour le bon maintenant, je vais faire vraiment Nicolo, il faut tout le temps travailler en haut pour Air Roya, tout en retard. Donc voilà. Ok, merci beaucoup. Kenye Nambonda, Abeta Beta Mbonda. Donc, finalement, bon, mon idée est expliqué ma cambo. Merci, merci. Merci beaucoup vraiment et puis continuez boyer les ala et c'est moi donc kasi cause à la télé voix bah journal fois titi vraiment tant moyen na TV il nous le battait que to salle émission boyer après avoir aussi na logo na yo o check que Kenya finga yeki ngandi non jamais wana eza ba genre na bisoto ce que ça l'arabe émission net site na meza bien balandango balingango betima si on a pc ba moto bisika za yé na benga raé ana mama mokonzi ana nyonso ana niveau ana bagage ana niveau intellectuel donc na yebi kututé donc l'émission na yeba to apprécier ngo na yebi que logo na bino ya bien na lobité que bino chaka logo ma benati na on peut ça rappeler conseil na bato ko ba ça émission pour émission l'état na mayeba na za na monter faut cha logo ya ma bibo ba ko tabata non chata que logo que Kenya a salé dans sa sika na ville non moun ke ba tala vraiment ba tala ma caisse ba luka ba yeba ngelo ba ka te ke ba check logo que Kenya finga ki collègue mo ba longwa village c'est honte izaka bon côté ko bata ke Kenya a salé dans sa sika na yesi no dégâts moun ke ba tala pour la méchant da ko sala vraiment asala yo tozana doute na ote pour sala trop mais ko loba o sala ni no sala net dans ni ça ma rebelle ça va dans ce pays
sali tango ni ebele tango che ni balé ça déjà ebele oui ça danse ya mado mado na sala zikida wa pena to ebe onyo so to bina te o ba mikolo ba bina mikolo bina kaka to bina te mais mikolo bina kaka ba tengama ba mais ya mikolo dans o bombeli biso mikolo parti nini ya nzoto po ba parti ebele déjà mikolo na basela ba danse mo suna pesa moyero non moi estreka mkie kaka vraiment biso déjà tant pour ça là bazala ka décider donc on a décidé base de lancer la maman bien ici là avant donc album du coup besoin déjà on a vraiment décidé et puis bah toi consommer trop album ya Mayen Sofabo Kyrios Gojara tu des trop de rumba donc bazala pena bayoka pena album ba rumba ça on a quatre donc il y a bien on a décidé. Ok, merci. Bah, dédicace na yo déjà pesi hein. Bah, dédicace na ba villageois, non ça va villageois tout ba ba tout ba na villa no ba faire de chance ba consommer le bon mais sur fa de deuxième dans papa na Brian, papa na Jessie, mon bal ya batterie à Lyon. Puis c'est ba mettre bon séjour à Paris, ba mettre là avec Christian de Cornès, Guillaume Mouba, Yves Moulou, CG na biso. Etiga Pichu Minza Gina PMF échappé donc ngombe na bo sanité na pese ba moté voilà là na résidence à président donc basé de ba fan tout rose rosette na pese ba moté et mo ko skota la yebi que la modi nani donc voilà ba ya tout ba linaka village Lemba super terminus vont prendre un bar ma tété na sani partout basé belé le village qui Tambo, Bandal, Kanluka, la mission de mon village, pour moi, il y a beaucoup de chance pour la décider. Ok, beaucoup de dessus, beaucoup de chance que nous avons à Ebisibino, na monto comme na suka ya émission na biso ya mokolo lelo na pesi bambote na ngana mon cameraman na pesi bambote na ngana mama Betty Masengu coaching solo tozo benga la reine et mama mokonzi donc na pesi papa Dav Mubama ingénieur place aux bambote na yo na pesi bambote na famille Kapinga Mobimba bambote na famille Nyengele Mobimba Mado Nyengele Julio Nyengele na pesi bino bambote na pesi bambote na nga na médecine noire mobile ya mwindu donc Mike Bola na pesi bambote na bo sanité bambote na nga trop lisusu na ko l'espace oyo donc espace moko bien salle les salles de fête les salles de la donc la pesi bambote 9 régions et puis j'irai à Awa héritier voilà il y a même mon ami personnel donc quand j'irai à Sky tout ça dans l'espace où la question sur mon côté encore ébélé dans l'espace où 9 régions l'espace moi il y a bien la Lemba et puis la sanité bar la somme nene et tout ça Nicolas qui toque donc bar à soin sur il y a vie et puis qui toque métro bar et si gars mettre la main aussi à ça on a donc sur le on a des cités donc il y a trop il y a makamabisa na Lemba 9 régions zawana boîte de sociaux bien et zawana métro bar on a des cités donc voilà. Ok, merci. Na pesi bino nyonso bambote, bo s'abonner vraiment, bo s'abonner. Bon, mona toye la bino bato bolinga makasi donc bo s'abonner vraiment. Na pesi bino ba merci et belé place boza.